Ingeta, 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 bokoto, 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 bokoto. Bandeko nanga awa dossier sur dossier, pasi pe mawa. Pona comédien ale mabana bandeko nanga kande tolobaka toujours et encore. Kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa bandeko nanga eza pasi mingi na motema. Mokili oyo bandeko nanga eza mokili kaka ya ba surprise, eza kaka mokili moko ya ba makambo, eza kaka mokili moko ya somo somo, eza kaka mokili moko ya sukaina na ndenge moko ya pasi mingi na motema. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je m'excuse. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika. Kandenge toyebi sarabino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information et pourquoi pas chaîne moko yaba nanzambi. Awa na Kisongi Songi la famille toyaka kotonga se kotonga. Toyebi ebele ya batu bandeko na ngai ibazalaka toujours avant batonga, il faut babatama. Il faut babatama bakota na chambre basala boye ba mataba kita ba kanga penza ba porte mais biso kotonga na biso ekipaka na ngoto ekipaka na ngo plutôt te ezate ke no il faut to kanga ba fenêtre kotonga na biso eza kotonga moko eza na moi développer eza développer eza ya ba professionnel na ndenge moko ya gu bandeko na ngalelo awa to yena dossier ya papa alema bana to yena makambo. Ba dossier awa izali na ndenge moko ya somo. Mais avant to kota na mwa ba dossier wana ekozala malamu to ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, ce que zambala liboso ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, Kimobali et Salakate, Beza Moukier, Mama Azo Sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti et zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okokota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Kanenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutumoko te, arotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours bien. En tant que mutu, ovandi, omonike na nzoto na yo, ozomi yo kabiente, benga gafker na lombangu, aya kosunga yo, na ndenge pe na système moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele oyo mukolo ya lelo bozo célébrer ba anniversaire na bino.
yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga ka ndenge toyebisaka bino tango matanga eyaka eyebisaka mutu te ke no lelo nazokende pa na bino lobi kuna na kokende pa ya bakingandi te. Matanga eyaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille lelo oyo toye na dossier ya papa Alain Mabana. Na bandi ebele ya bato toyebi papa Alain Mabana. Papa Alain Mabana aza moko ya ba comédien oyo penza ya totikala koyoka ye na problème ata moko te. Totikala koyoka te ke non kane toyebi parce que na Congo na biso comme se le dise la famille. Na Congo na biso toza na mibali o baza songi. Mibali bazo tonga basi mosusu bomi tu na nzambe na lola ba oyo baza mibali to baza bana basi na Congo na biso bazali mais papa Alain ebele ya carrière oyo aza nango na musala na ye ebele penza ya carrière oyo akotisa na musala na ye. En tout cas totikala komona te ke non papa Alain yango wana yepe akendaki kovanda na mwa groupe moko boye bazotonga soki nani totikala komona pe koyoka te. Totikala koyoka te ke non yango wana ba audio ya papa Alain ebimi na poisa. O atindaki audio parce que na kati ba comédien c'est connu de tout le monde. Ba comédien baza bato moko okoti kosala la confiance te. Bango entre bango na bango soki bazo sololaka. Omona ka soki oyo atindelaki oyo message bagarda kango penza le jour bakobebana le jour bakoswana to soki baza na mwa baposa mbongo omona kaka babengi ba chroniqueur na ba chroniqueuse o naza na matière awa atindelanga ka $20 ya pamba na bimisa ba audio soki opesi ka $20 c'est fini ba audio nyonso na poisa ba comédien na biso bakoma na bango bongo. Donc moi aussi la confiance ezalaka lisusu te. Mais babiloko wana totikala koyoka epa ya papa Alain te. Akendaka na ye asali musala na ye epi azongi na ye ndako. Tango moi c'est papa Alain akufati c'était en 2022, 2023. Na ebandeli ya 2023. Moi c'est papa Alain akufati biso nyonso tomonaki. Avant moi si na ya akufa mwasi na ye ayaki kosenga lisungi na ba réseaux sociaux basalela ye vidéo bien que ba vidéo yango pe etambola ya malonga te. Alors ayaki kokufa na kokufa wana bino moko boyebi déjà ba comédien na biso baza batu moko te ke non bazalaka na salaire moko boye baza batu moko te ke non l'état azwaka charge na bango azwaka na charge na bango te. Donc ka ndenge papa Alain akufelaki soki mbongo ye moko aza na ngote moya bakunda mwasi na ye ekozala te. Mais bino moko bomonaki ba Belvi Kandi ba mipesaki garant ya makasi abimisa ba mbongo pour que bakunda mwasi ya papa Alain. Ale eye kosala na ba Pierre Tombalo bakendei kotia ba connaissance ebele na ba relation ebele ya papa Alain esalaki pe musala ka ndenge ezalaka. Ya kokamwa eza makambo oyo biso nyonso bandeko nanga tozoyoka. Tozoyoka biso nyonso. Jérémy Chabani aza mutu aza comédien oyo toyebela na nzela to na sima ya Belvi Kandi. Totikala koyeba Jérémy Chabani te ke non yepe kanenge to mona ka ba mosusu te. Jérémy Chabani mutu tombola Jérémy Chabani eza nde Belvi Kandi. Epa ya Belvi Kandi abandaki ko jouer mingi na ba film ya Belvi Kandi. Kaka na mwamba bangala na ye wana zalaka nango eye kosala ke la plupart de gens bayaki kolinga Jérémy Chabani. Lelo oyo Jérémy Chabani nzambe aye kosala ye grâce moi ki star na ye pe ekoma ki komata Jérémy Chabani aye kofongola chaîne na ye wana biso moko tomonaka. Moi visibilité ebandaki kokota ekomaki kokota na kala wana Jérémy abandaki koloba ke non pona kozala pona kozwa moi client visibilité ya malonga abandaki koloba ke non nga naza kaka famille libota te naza pe abakuke pa na nga batu nyonso bakoya ko jouer to mona pe bagag o Jérémy asala to mona pe ba émission o Jérémy asalaki pona koya ko informer batu ke non aza na partie moko te ye aza na star aza na comédien. Donc chez Jérémy akoki na ko bengisa mutu nyonso tu oyalingi. Et après un moment donné pas même une année
toyaki komona Jérémy Chabani akendaki kojouer epai ya Mams ki Sila Bisalu ajouer na SB na kozouer kaka kuna aye kobebana na Bellevie kobanda obwakela Bellevie kandi ba jeton na bagag na ye pas possible ti toyaki komona na Minata de son père yepe ayaki kutu na kosalela Bellevie kandi video tomona bato ebele basopisa ye balobi mama yo kutu oza star ya malonga te il faut otika babiloko wana kokota makambo ya Jérémy na Bellevie kandi te bandeko nanga ka ndenge bino moko bomona eza te ke no mama songi azo inventer ba makambo na o inventer eloko te biso nyonso tomona makambo ndenge ezokende na ba réseaux sociaux toye komona awa Jérémy Chabani donc ye mingi musala na ye aza kotala oyo Bellevie kandi azosala ezala o ba cameraman Bellevie kandi abandaki ko utiliser Android ye pe Jérémy akomi kozwa Android akomi pe kozwa ba acteur na ba actrice o ba jouaka epa ya Bellevie donc ba acteur mosusu o tomonaka ba jouaka bipai mosusu Jérémy Chabani azwaka bango te ye kaka ba o ya Bellevie donc wana nyonso pona kolakisa kaka keno azolandelaka azotalela pe Bellevie kandi esila wana te toye komona Jérémy Chabani ayaki komema ba comédien wapi na Tunisie ba comédien bakendaki na Tunisie kandi ndenge ezalaka bakendaki kokende kuna nzoka na kuna na Tunisie nde bakendeki kosolola papa Alain na mama Teresia ebele ya bato toyebi mama Teresia ye deja alingaka na ye Bellevie kandi te alingaka ye te susi na ye ezalaka mama Teresia akende jouer na famille Libota mais ekosimbaka te pona makambo oyo asala Bellevie ekosimba nango te tango bakoma na bango na Turquie kuna ne papa Alain na Teresia bakomi kobeta masolo papa Alain akomi koyebisa Teresia keno ndenge eza boye nga lisusu epa ya Belar bainvitaka nga lisusu te depuis bamona nga nakoma kojouer epa ya Jérémy Chabani au-delà de ça aye koloba pe na makambo ya batrophée oyo bapesaki bacomédien oyo nga bapesaki nini trophée te et pourtant epa ya Bellevie nazalaka cordon je m'excuse nabandi napesaki ba explication nyonso na émission mosusu oyo tosalaki kaka ya papa na biso Alain Mabana napesaki penza nyonso bandeko esalaki pasi ya makasi esalaki penza pasi mama Teresia yo pe vandaka na makambo ye pe avandaki nango te makambo wana eyaki kotambola sur les réseaux sociaux pas possible na otalela bino video yango soki ezali boyoka yango me makambo oyo namemeli bino lelo eza Bijou la reine biso nyonso toyebi ke azalaki moto ya Bellevie tango amoni ke epa ya Bellevie apesaka barole te nde akomaki kochange suwe na ye ezalaki ke akota azala Abakuk mais esimbi nango te epa ya Mams pe apesaka na ye role te akomi mwa kochange mwa bamaloba ka ndenge ezalaka sikoyo na bamaloba na ye wana lelo oyo Bijou la reine aye kokota pe na interview wana aye pe kosouleve makambo ya papa Alain na Bellevie bandeko na nga nazotiela bino audio nanu mwa video ya mokuse kaka bolandango et après na ozonga po to continuer mwa analyse na biso kaka ndenge ezalaka tolanda et on se retrouve juste après. Ya Bijou la reine yondoza parmi bato oyo ba intoxikaki papa Alain Mabana pour que alongwa bela production omwe bato nde balukelanga ba problème papa Alain aza vie nanga nanga ba vie nanga théâtre on a respecté on peut respecter nga en tout cas na ndimi te so nga na koza na droit ya koloba na papa Alain longwa bela télévision na ndimi te so na koza na droit wana et puis na koloba na dans quel sens pe ayoka ngai na ndeni omoni ba histoire mosusu bato bayeba te biso tozala na les amis du théâtre okay ndeko na biso Bellevie abanda oyo na tanga bakomba bato boko excuse nga na Queen banda oyo pa major kandi ezalaka ba série nzonzinge ya nzonzinge mopo ya na bangulu no comprendre po biso nyo tunde nazala pe na groupe na ya pe na bana ngai comme bangulu
Ah bon, bien on bangulu. Bangulu penzako babengi bango na casting te mais boye na bango ta musu bakoza moi chance na église na bar nde ezala kaka. Donc tout le bandingi mama via bande ko ya pe na ne ayaki ngulu. Bon nayebi te ayaki ngulu nga ayeba epa na ye. Nga nayeba epa na ye. Ndenga yaka ni na nzonzi. Ndenga yaka na ye parce que azalaki na nouvelle vague ya vie. Azalaka pe chef kuna na groupe wana place nga nayeba ye kuna. Donc il peut pas via kuna tokutana na ye kuna toyepe na les amis du théâtre tokutana na ye pe kuna na yeba ye po na via. Donc na bongo. Voilà. Et après Voilà papa na nzonzi ya les amis du théâtre papa Alain papa Alain aye kozwa nde nde na yebaki mutu ayebisanga te papa lazwa Bella Belleville azwa ye akenda na ye na groupe Simba. Ok. Alors ils aura papa Alain. Eza papa Alain. Eza papa Alain. Ok. Sikoyo si lelo Belleville azala Belleville quelque part toyeba bamama mosusu tobosanaka motu oyo apesi ata mai ya kopo te mai ya komela te. Moi eloko tobosanaka nakomi danger nabosani tout te tozala reconnaissante. Voilà. Na moto asaleli yo bolamu. Très bien. Lelo oyo nga naloba yango motema te. Avant Turquie papa alakenda suko tourner te. Après Turquie babengi ye tozaki na Turquie aoya tourner. Banda tourner depuis tota Turquie ti lelo bani ba vivre ndeni. Babenga ko na tournage te. Mais événement eleki balingi ba ridiculiser susu bien. Basale événement ba remise à trophée ba pesi yo te. Mais babengi yo na tête on yo za cordon chaîne. C'est quoi ça? Tout le jour que vous ça na ba tout ani voilà. Moi na sali 2 films la chaîne où ta coordonnant pendant 7 ans. Au bon niveau ngo saka na ba tout wana. Moi na sali 2 films, Mousso sali 5, Mousso sali boy. Mais mon coordonnant chaîne depuis 7 ans à vue trop fêté. C'est que maintenant coordonner ma bé. C'est inconcevable. Oui, il ça c'est comme on sur mon tongo a peut sa corps âme esprit na ndeni. Au monde na mais c'est comme le ko ba ni au monde muto kanga bakam na mutema. Et on solo ma bé c'est défoulé. Ato ça même mission toto lo baté. Zala no ngam papa ni na lo baté. En tout cas na vandi ne biso ni tozaki appartement moko. Ngana ye na secrétaire na biso rat na ko kanga ngona moto. Il y a bijou la reine. Yondoza parmi bato o ba intoxikaki papa Alain mabana pour que alongwa bela production. Au moins batinde ba lukelanga ba problème. Papa Alain aza vie nanga. Na vie nanga théâtre on a respecté on peut respectanga. En tout cas na intimité so nga na koza na droit ya koloba na papa Alain longwa bela télévision. Na intimité so na oza na droit wana. Et puis na koloba na dans quel sens? Pe ayo kangai. Nandeni. Omoni ba histoire musu batu ba yeba te. Biso tozana les amis du théâtre. OK. Ndeko na biso Belleville abando ya na tanga bakomba bato boko excusenga. Na Queen bando ya pa major kande ezalaka ba série. Nzonzinge ya nzonzinge. Mopo ya na bangulu no. Comprendre po biso nyo tunde na zana pe na groupe na ya pe na bana ngai comme bangulu. Ah bon, bien on bangulu. Bangulu penzako babengi bango na casting te mais boye na bango ta musu bakoza moi chance na église na bar nde ezala kaka. Donc tout le bandingi mama via bande ko ya pe na ne ayaki ngulu. Bon nayebi te ayaki ngulu nga ayeba epa na ye. Nga nayeba epa na ye. Ndenga yaka ni na nzonzi. Ndenga yaka na ye parce que azalaki na nouvelle vague ya vie. Azalaka pe chef kuna na groupe wana place nga nayeba ye kuna. Donc il peut pas via kuna tokutana na ye kuna toyepe na les amis du théâtre tokutana na ye pe kuna na yeba ye po na via. Donc na bongo. Voilà. Et après voilà papa na nzonzingi ya les amis du théâtre papa Alain papa Alain aye kozwa nde na yebaki mutu ayebisanga te papa lazwa Bella Belleville azwa ye akenda na ye na groupe Simba. OK. Alors ils aura papa Alain. Eza papa Alain. Eza papa Alain. OK. Sikoyo si lelo Belleville azala Belleville quelque part toyeba bamama mosusu tobosanaka
moto oyo apesi ata mai ya kopo te mai ya komela te moi eloko tobosanaka nakomi danger nabosani tout te tozala reconnaissante Voilà. na moto asaleli yo bolamu Très bien. lelo oyo nga naloba yango. De retour, la famille, nabandi ebele abatu, touti kolanda, ebele abatu, touti koyoka, moi ba propos, ya bijou la reine, touti koyoka pe, moi ba propos, ya mama Teresia. Bandi konanga dossier eza kaka. Bon, selon ba explication na bango, ka ndenge boyoki tozonga na makambo ya bijou la reine alobi na banzonzing o babando kende na les amis du théâtre mutu abandai kokotisa mutu asalaki ke babando pesa pe Belvi Kandi Barol ezalaki papa Alain. Alors Belvi Kandi il faut azala reconnaissante envers papa Alain. Bon, bijou la reine to solola nanu eloko ezoboma yo eza que bino ba succès na bino esila ba succès esila penza shikoyo bozo lingaka pe bino ka ndenge ba Belvi Kandi bazali basila bisalo bazali ba Irsil Pechanga bazali ba ce qui encore ba dina na la douce bazali bino pe bozala bongo mais vie kendaka bongo te Zambe akoki kopambola bino nyonso te na mbala moko ezalaka bongo te. Zambe apambolaka ba oyo batombwami ba oyo pe batikali sima parce que na mokili soki biso nyonso tokozala kaka ya kotombwama bandeko nanga me kozala pasi pe mawa banani bakosalela baninga bakotikala kozala te ezalaka bongo. Donc dans la vie Zambe penza apambolaka ba oyo apamboli ba oyo batikali pour que basalela baninga. Wana eza destin, eza loi de la nature. Moyen to boya kango eza te. Eloko oyo ezo boma bino, eza ka jalousie. Bo comprendre. Bozo boya nde kondima ba bénédiction ya baninga. Belvi Kandi, dès le départ, ye eza musala. Belvi Kandi ezalaka musala. Musala penza ya malonga, musala penza ya makasi. Tolo bango. Belvi Kandi soki rôle na yo ezate akotikala kotia yo te. Biso moko tomonaka to kenata musika te. Tomonaka awa biju nini Belvi Kandi na Marina Laba baza ba copine ya kosakana te. Me amonaka ba filme mosukusu soki rôle ya Marina Laba ezate asala nini amiboma parce que aza camarade nanga wana eza musala bandeko. Eza penza musala yo bijou la reine mais eza na ba série moko Belvi pe bando pesa yo ba rôle au mona ta rôle ba ko pesa yo biloko malonga eza te. Moi je me rappelle ezaki na film moko totala na bosana kutu te titre ba pesa yo bijou la reine rôle ya oyo mama Milo abandai ko bima na bana mike grâce luzolo nde azalaki mwana ya mama Milo oza wana témoin oyebi mais rôle wana okokaki ko jouer yango te. Yo ozalaki camarade ya mama Milo opesa ye conseil mais kotala kutu elateli na yo na film wana ozalaki mutu moko te ke non ata eza na film soki ezalaki ata réalité okoki kopesa moninga conseil te ozoyebisa mama Milo atika bilateli lateli mais yo moko ozopesa conseil mama mobimba tala munene mais biloko ozolata ezalaki kutu ta ya malonga te. Sikoyo ye Belvi Kandi parce que boza ba ami a continuaka kopesa ba rôle ezalaka bongo te. Lelo oso to mona ba papa Alain na ba film bazali ba titre ezali ba rôle na bango ezali papa Serge papa na biso Serge Mwembo aza papa moko ye asadaptaka na ba rôle nyonso ezala papa moko pasteur patron pasteur ya lokuta pasteur ya ndenge nini ezala moto akisi nyonso esimbaka ye. Ba papa Alain aza moto moko aza na ye na ba capacité mais eza na ba rôle mosusu pe otala boye film papa Alain azokoka ba rôle wana te. Soki bokoloba papa Alain que dire papa na biso Omar Kabongo que dire Leya Ndaya que dire ba Naomi Lufia Kenda lelo oya boti avant abote eza na ba ta moko Belvi Kandi bando pesa ye ba série te abando pesa ye ba rôle plutôt te wana nyonso olakisaka ke non Belvi Kandi aza mabe aza reconnaissante te.
totika mtu asala musala. Lelo oyo Belvi Kandi afongoli deuxième chaîne. Et pour votre information, deuxième chaîne wana eza chaîne oyo, soki oyebi na yo français kuna obalo jouer. Soki penza oyebi français, oyebi ke naza comédienne, oyebi français. Kuna na deuxième chaîne, oko jouer na yo, eza bongo. Comme première chaîne na biso eza chaîne moko ya Mangala Batakita. Siko kuna première chaîne, Belvi pe azolandela ba rôle. Soki amoni ke rôle na yo esimbaka. Erosimba na film oya sika. Gloire au Seigneur oko jouer. Mais soki rôle na yo erosimba na erosimba rôle na yo ezate plutôt. Moyen au jouer ezate. Eza bongo. Botika Belvi Kandi asala musala na ye kabino awa boyaka. O Belvi Kandi motema malamu eleki. Ye ayokela batu nyonso mawa. Yango wana bazo finga kaye omona ta mutu azana ronini kapasita kosala musala malonga te omona kaka apesa ye ka rôle azo ata moi quelque chose kabino. Ezo sala ka pasi pe mawa. Tomona ka awa nini Davina Apwa azalaka mwana penza ya Belvi Kandi. Mais ezana ba série mosusu nini Davina Apwa jouaka. Tomona ka ta 4 séries Davina azate. Wana nyonso kolakisaka ke no Davina Matakita. Hein? Leya ndaya biso nyonso toyebi Leya ndaya za pire ya Belvi Kandi. Mais ezana ba série mosusu. Ba mosusu kutu ba bandolo ba peut-être problème ezali entre Leya na Belvi. Problème ezate bomona ki Leya na showbiz azalaki. Ka pona koyebisa bino ke ezana ba rôle mosusu, soki rôle na yo ezate. Tomona ka Mama Top. Combien ya ba film awa Mama Top azalaka te. Eza ba rôle, eza likambo ba rôle. Tozana ba dada. Combien ya ba film dada wana jouaka te. Hein? Tokoki ko comprendre te. Tokoki penza ko comprendre te. Ezate que non parce que bakenda ko jouer pa ya Jérémy yango wana combien ya ba star ya ba comédien na biso bakenda ko jouer partout mais Belvi abengisaka parce que rôle na ye ezali aya ko jouer botika pe mutu asala musala na ekimia e ozala malamu papa Alain eloko kana osenga na yo longwa na biloko ya basi baza batu moko balobaka bakokotisa yo na babuzoba moko boye na réseaux sociaux ka ndenge bato bazo kanela yo matière na yo ezali toyebi déjà ke awa le 3 juin ozobala toza déjà biso nyonso na ba matière na maboko nako mwa si toza nango alors ekozala malamu mibatela kokota na babuzoba ya batu te ekozala penza malamu mingi bandeko nanga tokomi na suka ya mwa partage na biso bye bye et à la prochaine.